partout Boswami. Toyambi l'homme de Dieu, l'homme du pétage, pasteur Denis Lessito, développé ma solo à Makassi. Pasteur Denis Lessiboni. Bien petit non. Okima. Okima bien là. Belé. Voilà. Mais ça va. OK, avant to koda vraiment na masona biso lobani na bato ba otala biso. Batala biso, ba interpréter ma bête, ba yoka conseil et puis osala bien. Voilà. Alors rapidement na pesimbo tina bato balanda biso pe bazolanda biso na coach Day Miller président et na ya kukunyo mwaka El Chanto de Kimbanseke na moni ONG Tabita Lisungi Amerika Kunonga Washington 4 fois prêtre les grands pays d'Amérique, Sarah Tambo maman sociale, Maître Chourambo mama Kofi toujours Pierre mon papa Papi Gentolo de la vie, Chimay Mouila mami honorable Marcelo Luzaya Dio et levé Abdul Pandou Sivina Sevran Bodot, Archpape Chimei et joyeux anniversaire na Djogo Touré depuis Soudaf Bambote na cameraman Nangayi Vegas Matondo, tout développé ma solo na biso. Pasteur Denis Les, boni corps du Christ. Non, ça va là, saluer P. Yannick Zonde, Fondation Molundo. On appelle Simbo Tepe na Preston Mokendi, les millionnaires. Voilà. Pat Preston, en Allemagne. Et puis on appelle Simbo na Jacob GI, numéro 12, na Vodacom. On appelle Simbo na Churambomba, les battables amis. Na yena Ketulola Ouazana Bisso. Na ndeko na ngai Arthur Nzemene azaki awazongi akei azoya bon ba invité nga pona prix moko no pe na Dallas merci na bango na ba obandeko nyonso baza aux États-Unis donc olobaki na lobaki boni NRC ça va nouvelle église des réveils réformés au Congo ça va to bandaye ba tourner to continuer ba tourner à ba bengan Tchango Zani, district, district à Tchango. Tout ça, il y a Tchango qui est pour ça, les 4 districts aussi, ça on a campagne à Grand Luka. Après, on a Kemasina dans le stade, on a Vélodrome puis Martyr le 24 décembre. Ok. Avec pasteur de l'Ilessi, conseil européen, ça n'a pas salle dans Nzambi, net aux hommes corps du Christ, à tout moment, basal dans Nzambi, moi, mami. Conseil européen, ça n'a pas de basal, collègue, pasteur. Conseil né dans le ban de Michel qui est à Pendate et que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, baza rebelle. Ça dit bimi na rébellion. Yango zomona suite ya bana pe bana baza pe rebelle. En fait c'est ça. Ce que tu zomona ka ya pasteur Mukuna na mwana na ye ya aseka kalembelembe ndenge zokendela. Conseil européen c'est tant que président paye à corps du Christ aux bon, moi personnellement na soutenir kana croyaka na Vasilom na Mukuna. J'aimais beaucoup ces couples là. Dommage Babebani na me content. Il y a au moins François Montombo ba excommunié mais atei. C'est un sabotage spirituel. Il faut vraiment l'église corps du Christ et à Congo, il faut tout solo là. Un excommunié ne peut pas prêcher. Logiquement la Bible. À tous en a raison. Nenga le bail que mon kuna tata na ya zoto c'est ata bengani. Local excommunication ils ont pesé. Normalement yé à côté ati. Nenga côté na triomphalisme l'église à côté ati. Ako ça peut témoigner jana salaité à moulaye wana ko expliquer ba ce qui va exclure yo faut vendre na nunye fallait pas papa na lingina yeba officiellement au reprocher ngani ce qui pardon au senga sengi pardon bimi sanga na popa soko linga sute samelanga ndamena mwasina sani na kende na ngai après wana ndé abandi a effacer babandi ko effacer maman ba kombo non. C'est comme ça, c'est comme si Azao Zélango. Non, là je suis contre. Parce que le problème n'est pas mon connaissance. Naïb sa ibana kala bima na yo senga obima. Problème n'est pas mon connaissance. Un état dans un état. Lui gère, mais il ne veut pas qu'on le gère. Okay. Église, corps du Christ, Boyokanga. Nenge François Zahana. À moi, à reconnaître devant Batutu qui à moi.
église ato sombi yango nga na somba archeza ndako na nga na pesi nzambe eze so yanga te ata na tongi arche na pesi mutu te apesi muku na mbongo te eloko il faut batona bayeba yango na nete au moins bandimine ba oloba non amoneli yango passe ato du crédit au pesi nkolo c'est ça to pesa ka mutu te au pesi a sekate tu as sémé pour ton Dieu preuve abikisi c'est pas toi copain ne Moïse a tongi wana mukola okufa église etikali ya Bethel na biloko les biens appartiennent à Dieu mais la communauté où biloko epesameli ato tiaki crédit ato futaki mbongo million eza yote eza nkolo c'est ça ce qu'on appelle association sans but lucratif le baboyi na coopération moto moko na depe monga moto te o député mondimi mo azolo babi o defaye mongo na banque o député comment pour nous tomber l'église et alors surtout que vérifier la banque au monde que moi qu'on faisait là qui ok et appelé soum ce qu'on défend les ongs à ndengeni na banque défend bon na pour na ah ok na beau friend soit na 100 personnes ba na valeur de 200 000 à Afrique et ça bon on mais association vivant na 10 na offrande na ba leg na ba don ok bien ceux qui entrent les bien église ba paye son crédit à ça la peut va faire ana ba douane ana ba gens c'est belé mais mon tapé c'est bon on a comment on est mon qu'on a ton Nzambe il y a ça dit mais pas nan Nzambe mon qu'on a zaka chef spirituel ceux qui chef nous soit y wana na place na y a pas au PC kadim ok amoni ma église comme ba ping pong ce qu'on a nous soigné sur les kandeng wana problème est andé Mukuna a contrôler toutes les églises. Sur le visage des habitants se lit une émotion indescriptible mêlée d'un sentiment de gratitude. En tout cas, d'abord, il faut remercier Nzambe pour les cambo et monene à salib son atongo alelo. Pour na maman Angèle en tout cas, Nzamba baksila ye. Maman Angèle ya fongoli biso kolo pour na bana. Na ndima kite que maman Angèle ya ko sala biso musala oyo. Ya otozo féliciter ye. Maman Angèle umela sala musana ondenge sengeli. Ngai pende nazalia wa nazo sepela maman Angèle pona bana na ngai bashomaki oni Angèle ko sunga biso. Naza d'abord content ya komona que initiative oyo ya Kodei ya assemblée ya ONG Angèle koya ko sala école pona bana ya Bibwa na quartier Kama. Bibwa, ce quartier périphérique de la ville de Kinshasa, tiendra sous peu son école, du moins l'une d'elles, un geste humanitaire de l'ONG Angèle conduit par son président, déterminé à construire un établissement qui contribuera efficacement à une éducation de qualité des enfants de cette contrée. Et pour attester de sa motivation, le promoteur et sa suite se sont rendus sur le site de travaux pour attester l'évolution de travaux de construction de l'école arrivée à sa phase terminale. Donc on a vu avec les membres de l'ONG, avec nos partenaires, de vouloir quand même offrir de bonnes conditions d'études. Parce que quand je suis venu ici à Bibwa, je me suis rendu compte que les enfants faisaient 4-5 km à pied pour aller à l'école. Mais en plus, dans quelle école où il n'y a pas de banc? Donc on n'était pas vraiment dans les conditions dignes de ce nom. On ne peut pas demander à ces enfants-là d'être à la hauteur des attentes des professeurs. L'édifice de cette école est une pure œuvre de constructeurs congolais. Le promoteur a tenu à une expertise locale pour sortir des terres cette construction. Mais pourquoi j'ai cru? Parce que on aime toujours montrer le mauvais côté du pays. Or, pour moi, il y a des artistes, il y a des gens qui ont les métiers entre les mains, qui maîtrisent ça, mais malheureusement, on ne leur donne pas l'opportunité. Des fois, on cherche la facilité à vouloir faire ailleurs. Or, ici, on a des compétences au Congo. Et moi, personnellement, avec les membres, on a vraiment décidé à dire, cette école-là, elle sera construite, équipée par des Congolais. Bisone to sala ba chinois pour ba travail. Chinois peut soka plan vandi na e. Lelo sango ya ba congolais kenda mabe.
ba Congolais baza ba aventurier non baza ba aventurier donc so ba pesi biso musala parce que ba mona ke toza sérieux na mo musala ezotambola malamu awa sikola minute oyo eyeki na suka mais makambo nyonso te ezoleka nango bien. En tant que vice-président, nous avons le temps de surtout, mais l'autre, il y a un président. Soucieux de l'avenir des enfants congolais, le promoteur de cette école a été motivé par l'appel du chef de l'État dans sa vision de doter aux enfants de la République une éducation de base de qualité. A comité pe batu. Oya ye ya communauté na assez katona bi. On a zolo boya zayo. Moko na ko mege pa denles. Akokate. Bonga na l'église na compétence na état. Même dodo kamba oyate parce que ngana réveil réformé. Ba on va en réveil. Ba ko gérer batu na bango. Il ne peut pas gérer Montomo parce que Montomo a géré l'église. L'église nyonso ya ye asala a tiango gérance na yem ta nomanga yem ta longolaka. Or na communauté ça a bongote. Conflit à Kala, conflit il y a 20 ans, il y a 10 ans sont combien? Oh. Bon conflit à l'élo. Conflit à Montomo na nan. Do banda na okala. Kala. Na sala ba. Kala. Donc bref, c'est ça. Siko kaya pasteur Mutombo na pasteur Alimete Baraka. Conseil au pesa bango mibale. Bon, Baraka aza lokuta. A lokuta dans sens par rapport nanga. En fait, émission moya kala petit frère nanga Alvin Kachama azongi siango. Oyi azago finganga. OK. Atie photo nanga. Ngayo to mona na. Ba noircir photo na ba tie azo finga na kipete za ya kala. Tant ba tie linga ngona mi bon. Muto déjà za ba problème. Eza pe il mange kala na ko beta yi. Olandela ngote we. Atikina. Nzonga nde yi a récupérer azo luka ba problème. A kosi ke delele sapianga 7000 déplacement boyi siko ke biloko ya zoloba ya nani wana ya lokuta bo tourner Alex à 7000 en place ya décharge à 7000 ya pesa ngeza de ba preuve za na aza lokuta parce que problème za ini hier les na TV a chassé démon na combat de l'Église et puis singa motema pas na ke funda oui ngana lokola yete kala munoko te na fundi Kanyama général Kanyama convoqué ya yi colonel Mukinsi. Na major Momo a inscrit dossier, il est là. Le dossier est là. Batuni démon on a comme na. Il a biso fi yango ya démon ça. Ote delile sa finga biso to sunga ki ya wata bakanga ki nga senga muta sunga. O sambela te. Nga na senga muta sambela ngata. Siko ayi abandi ko loba miloko makiona. Kanda na yende na zote ya matea contre makiona. OK. A faux miracle. Pourquoi se sentir coupable? Na ebisi ko dédommager nga. Afuta bon. Moi ne moya na amer moya kalabo za minene auta sona devone maya. Asenga ba pardon na colonel Olifax. OK. Azana bon moi. Pour ba bimisa. Il a fait 2 jours au cachot, 3 jours. Ba bondelinga. Atie na se. Ako futanga ta 2500. Donc tu l'as rainacé. Mais à Zongeli sous. Non, à l'objet qui a payé 7000. Ce qu'on a au tika ngoti. Hollandais sous. Pour le dossier existe. À l'accès à cette place. On dirait qu'on a des mois à gonflage. Oui. Oui, voilà. Oui, on dirait qu'on a des mois à gonflage. Pour Abandako Mugiso, Nani a payé 20 000. Après, à combien a payé 10 000, 8 000, après 3 000 échangés. Abandako changé. Au modèle, à changer sous le lobby. Est-ce que c'est vrai qu'après ça, il paye 20 000? C'est là on dit matin. Na comment nzambe penda na malim sanga. D'abord Mugiso nga uta. Na na yela biso ya. So biso photo tuna bino basela nzambe. Papa ko tuna ngate po na yebi sika bimélité. OK. Yo bando kola na mboko yo ka mo famille Mugiso. Baraka Mugisho. Baraka. Biso za la comme Baraka. Baraka za comme basoye.
même ata bande Congo ya biso akifu namoni akomosala biloko bande kolia kosala ba plan na TV alamusa bibembe na TV toi asala kutu na yoka pe témoignement asala moi si break asala mutu prière break ye munene félicitations papa mais wana sala ba break na ya mais ba break pe nini ko ya munene na prière pardon muta memeli biso makambo nyoso ka 15 muta memeli biso makambo etikali maboka dodo pardon avec dodo sunga biso bato ya sur les disté bamolanda miracle non miracle ezalaka te miracle pour tout le monde ba osala boye awe longola molimo mabe mais so mo molimo mabe okima ndeni ba longola molimo yo vandi pembe papa génération mabe o ya manki ona o génération mabe faut na sala enquête na ba mugisha utaba ce qui a congolais te bazo spirituel ozana na yebité tout monde nga baka kenza bakomo que nous confirmer après ba bebani lisusu kabunale si to ba utimbushimai iye to ibade so poni okutaki ya la place ba tchakima oya okufa mutu azo gonflaka ba chiffre bo o apenga 7000 edi mwa bimele pendant la kata procès na filmango mais na oboyende ko laksa faut bien savoir wana so kata masolo et c'est serviteur de Dieu. OK alors pona na net na kaoyo conseil ni pena opesa général net na mugisho je préfère ndenga zo lambaka ba plan na yo wana zo lia na table na ngabe na tala net zo na taille zo lia et puis nganzala oh oui appétit t'es bien appétit na iba été que mugisho lamba boy alamina mama kemba mo Natalia oh papa to que passer à comme lamba la ça et l'oublier et ça problème mais problème na ngai atika kokosa et puis atika ko régler ba compte net ya ba mbongwana na internet oui c'est ça les problèmes au bisonyo surtout et puis na ba ndimango bazo yape azo lo bala bango vous ngamo na biso ce n'est même pas biblique azo tinda bandimba lo ba est-ce que na bible ba defsa comme tout le monde les a défendu Alex a biso papier donc on a tribunal Alex a ta papier oyo voici l'homme azwaki bon naï donc azani na ba preuve te zo le kaka na lobby Alex donc bref même à ta première ali na cinq église de réveil pour na yoki ki azana réveil oyo na yoki qui est passé de dos et basé le prophète de dos aza un homme très sérieux mutabo il faut pas excommunier pour nos bébés ça batum suba oya simate c'est ça non il crée des tensions dans le niveau ya télé au moins quand télé se dit des choses tant on a l'eau on est awa na auto soit rapport à passer mon a peine a violer fille moko fille on a commis na zemi aboti famille ne ba o monanga mais na épargner yekomo au moins ni peine wa un passer mon on a peine na peine un passer mon oui ba comme amundo boy OK nabi comme on était la pèse comme moi na otala on a kaya muswahili OK a tiezemi a violé mwana bota bazo penser comme ça boy ayo kate logote ba il nga dossier et un dossier vrai au moins tant on a le premier rue mutazemi c'est un dossier vrai ça dit je mens pas je ne le fais pas pour détruire l'église mais je suis en train de prévenir aux hommes de Dieu qui fait attention ma bébé OK parce que oui bango ndenge ni mambo na nyoso mais oyo qui te na mbinza wana oui mambo limité bien comment mais non ba tendeni so mukolo mwasi wana ye oyebisa sauf famille na bango ba me content passer azo boya ça dit ba yena dossier ta mutu pona na défense de bango na TV mais ngana ko ke no détruire moninga te mais na lobby poisa la mayele désormais ba salate OK quand Delis parle que ça c'est vrai et dans les lobby nga mutayo tia photo à pasteur ngate wana ngate à TikTok de salia ngate mutayo créer na yep et on est allié voilà ça t'engage que toi donc bref voilà. Bref les problèmes des pasteurs sont devenus trop na télé OK parce que les pasteurs ne se parlent pas
bapasteur bakomi na bagarde du corps oye koluka moninga boye mwa okota eza te osala campagne moko boye tomona otamboli mpa bamusicien po nini tosala ngo mpa bapasteur na préféré bamusicien nananga arche de noe etika naleke mpa bato na nga oyoka na bible noe ateya moto abongo na motema nateyaka nanga banyama so otika campagne opwani nateyaka nanga banyama yango kasi poni otika bamusicien nazokende ocontinue yango inspiration pétage te pétage mpenza ezali eloko mosusu pétage ezali sikoyo philosophie na nga so ezali prophétie te okaka yo mo ovandaki opense yango non pétage ezali philosophie qui veut dire j'en ai ras-le-bol nalingi nasala eloko mosusu je vais quitter cette bassesse pour aller vers la grandeur. C'est-à-dire ras-le-bol na lembi eloko moko boye où isa kokatite na changer vie na kene vers autre chose voilà na tiki hypocrisie na lingi biloko wana te na bi bon na sali afro musique afro pétage c'est-à-dire voilà c'est le mélange de il y a musique il y a gospel na conseil omoni la sagesse ce que sangani na gospel de Pessi Afro-pétage. Mais c'est le mot, est-ce que les péteurs vous êtes là? Voilà. Il y a un dépêché afro-pétage. Voilà. Dans le bilan, Mokilo, il y a Moutouté. Mokilo, il y a Nzambe. Voilà. Moutouma, comme Mango, Natolo, Té. Collègue s'appelle Moninga, Té. Mboko, Toye, Moutasala, Mokilezana, Nzambe. Après, c'est une forme. Na débit et commune ça nzamba nga peso forme kolenga devant Moutouté. Bato balobi nanga o dene sa kota lolati. Nzoka nde ba ange bazali na code alola yango ba pesi na code 1 2 3 papa na code nzembo wana yango wana siko code 1 2 3 wana ezani nde loko na fungola siko tango nzembo obima bato ba otuna ngana so fungola 1 2 3 ba image na studio po bato bando ndima te mo pena ke pétage mutuka kati bo mutu tango apete eloko nini epetaka liboso mutu kasi ato vandi no wana makolo te ata koka ko ata lo betaka ata koka kaka Kakabou. Est-ce qu'on a proposé le mot que ça a proposé titre on est zangi na studio. Yo ki logote na yo ki. Et logo yo ki wana ezali mo biloko miki. Oyoki nzoto nze momo matin soliste na betité. Oh, accompagnement oyoka ki yango te. Guitare basse oyoki yango te. Drummer na betité. O brit yo ki wana. Ezaka ka vierge. Ba komi dia obina. OK. Ba oyiba ngo ngondo bo pesa déjà ba image nke ba oyiba ba yiba kati susi na nga yango po sala makambo sa ngo ba na c'est makambo sala de ce bandit voilà atana bis na facilité na bakoka na batulukwa bakoko avane na ndaka bouger malema ata makolo ela deux parties mutu na makolo voilà soki côté makolo zo fonctionner te ozana yo koka ovani na na côté mutu. OK. Donc ata na bis ata na église passer azotea yo zo bouger ka mutu bato ba pembeni ba comprendre que tato aza pétage a péter c'est comme ça on comprend philosophie là bon ba tu toi Delile c'est ça. Voilà. Il fait des choses que les gens n'ont jamais fait. OK. Moi, ma vie, j'ai créé des choses que les gens n'ont jamais fait. Okay. Quand on a Nzondo la scène, on a la TV. OK. On a bandana. Le col a commis na makio, na la scène. Na benda na la pétage. Au moins la Holanda. Voilà. Ça dit que ça dit ba Holanda parce que ba créer akati. Nan déjà au senti déjà que bandi Holanda lo. Ba bandi. Oh. Ba bandi. Voilà. Est-ce une église pour mettre en une église? Oui, même si moi dans lobby afro pétage nani elaxini ba tricot et bimit au moni ba tout ba bimit tricot comme tekama. OK. Beta ngo partout yo lingi soki na ngwatsuma beta soki na église beta souma bar. Oh, bo eza na place beta. OK. C'est qu'il faut laisser ba DJ bien. Na laisser te inga laisser mutute. Bango mo si bazuye lo na bango. OK. Moi extrait on a déjà na mitu 1 million de vues na TikTok. Na TikTok. 1 million de vues mais au propos. Et ça les mis 1 million de vues. Donc ndeto aboidia mokili m'a déjà basi bazuye. Afrique du Sud partout. Producteur non. Ba komi 5. Na oya nani o ya un père azapé. Oh oui, président un père ayi.
avant un période de clip à tiens na kata projet na ba ya kitu donc on appelle donc ndena boy na combien temps na 15 producteurs oh siko ba kabona surtout mabanga na lembi parce que on a tia combien de mabanga na pesanga na bien premier ça suppose bima dans 2 semaines baki obimsanze mona papa chéri té na nani abenga lelo nani muta papa chéri Drumer na chef d'orchestre Sege Mignon Sege abenga non il faut to kutana lelo na combat d'été non mais il faut surprise moi c'est ma musicien moi mon na ya talanga na studio pour akotsanga ba biloko moko boyi tout ça et ba au mona on a image na zap solliciter kota niveau moko ya osakanate papa téléphone kangami 3 fois parce que Drumer ni na obeta tozo ta idée ka call to Sege Mignon na luka kaka ba danseuse dia ba monani na ba danseuse pe ba olata te nga majorité ba wana ba olata suki ndengeni te ba olata ba robi lokola nga na branamiste te nga na za deniles na négliger branam te ezali église na biso nga na baptisama kuna wana ezali église na biso ba mpongo OK mais wana ba olata ajip mo break pe nezo mona na bien ba kolata ndenge danseuse alataka eza nse mo sala na kati tu te ba danseuse baza ba lati bongo so hotelema ko suna pesio biloko na nyoso elengenze monsieur otekele mutu ya pa mane na olinga bino tout bobela mitu partout voilà ça dit problème nangé zala nous attends au rythme ya te yo mo na ndelo kotika bu tchakabu pétage atoza supermarché atoza super ozo ba biloko na pesi bino autorisation bo sale la pétage ti na toilette atoa la carte à toilette makoliza na se break e bima yo la na mona selège ya toilette muda tinde na ngango comme on ya break passer des risques ya ngonde tu banda no boye ya inde wala dozala de boye na za de boye break surtout yo mutoza lox ngapela na beto longola mena eloko kangi lox oyo etika la bongo etika lo tia boye ta ozo chango boye longo mulaso longo ni mulaso ozo tia penda boye siki ezo kende yo denda ba break ba otala ça c'est du pétage est-ce que les pétages est-ce que les pétages sont là ce qu'on a vu nerveux baraka na niveau mo libata au kakanda ce qu'on y a linga comme na succès lokola nga o nga pona koma boye na payer prix ouais toyebi na payer prix ce que ba clip ezalaka na Congo wato otambola payer partout dans le monde en tout cas na ebi sika on sukate obi nda na bandaki na ebi ndenge na bandaki mais esika na osuka siko na ebi ti parce que na kanisa ke loko en fait na débit nazao sala nga kaka black moboé wato to banda na makamba donc yayi black mais sikoyo depuis nga mona ke lenga studio oka fono komi yo te na santi ki na komi mutu mutsusu voilà na moni penda mutatinga mbongo mboya libanga ndelo bona ko nosoma miliki elekina tso kwa na be mission boye papa libanga mbongo libanga $1000 na moni pende uta pedi de ye na zipe na mpesa na zule lo su 5 mpesa ya mabanga OK dona ni mai c'est zo futako mais na lobia ne bato yembela pe bazali na vive la caméra moi c'est pana tunna ngai kasine pona nini kasi ka caméra na bien na Bible dans mon na Bible eza bato soba la Bible wana na mo gaga c'est bato ba Bible bangote voilà on comprend au moni caméra o ale mbong kambe na bandinye moi si azo sa ba prière na na monate OK ba musulman ba yi ba catholique ba yi ba protestant ba yi na na monate caméra c'est un symbole du silence avant ni na boloko moi si la ba prière ba finga ata ite o atongi que chilombo o alobi net garçon mona moni wana na TikTok habito lembi chilombo to lembi chilombo fati zonga papa nalali na sena subiti lobi nga suba na bilamba
type mombo azolekana alobi fati tolembi fati tolingi tilombo mais kasi batu moko kasi amona kasi amona sekisinga abi tolembi fati nzambe tindila biso tilombo fati na tilombo ba mutu moko siko ya boy fati ali tilombo azonga nabi elo ni na mutu na ye ndabe na comprendre nde mutu yali te kisekedi te soka ngai sekedi nga lobaki donc bref voilà c'est un héros vivant. OK. Bible tangi batumo boye net mutu aboma David aboma na lion na aboma Goliath, mais il y a des gens dans la Bible lance moke bomi 70 personnes ba na Bible batona ba yemba bango nanite ngasko na yemba bango na bureau vivant. OK. Po godem po asenya Mobutu zonga Mobutu botieli libaya oazo lo ba mort angana natanga na ngam kamere kasi. OK. Il est vivant. OK. À part Kamere, est-ce que nani Alingete. J'ai Alingete. Jeune Moro Boye. Ouais, IGF. Et a modifié IGF. Ne bandolo inaki te ndekonanga tala pezalaka wana banda kala mutaki pa ngoti lelo ici valeur parce que inspecteur général des finances Alingete c'est un héros a matière économie a lingisi ba ministre je la Alingete mérite libanga voilà nzembo donc nana 10 chansons ici li bazo livrer ngango lelo 10 chansons na yembi na ba yelinga ngolelo nana 10 chansons nana 2 pétages un pétage yo mona boyoka mokilo eza ya yote donc mokilo eza ya nzambe na deuxième pétage Bible salemaki te kobongola motema eza libanda te wana deuxième nzemba pétage kobongola motema ezali libanda te Dieu nzambe atalaka limanda te nzambe atalaka kati voilà parce que deux chansons à pétage ezali générique yango ndezo bima na 2 semaines mais animateur oza musala na ye te nyonso eza surprise mais nalobi oyo osoyoka barumba nayoka rumba pétage te wana inanu te kasi yango oyoka te papa banzembo eza wana okondima te kande bato adutaki oyoka morceau na ngai ya nani comme na afro pétage yo mo afro pétage ezali nga na créer marque na ngai ya musique puka mutu dans sa pétage mutu na lokolo parce que na pesi nzela na ba paralytique babina po boza égoïste rumba na bino nyonso bokanisaki ba paralytique te ba musicien congolais ba égoïste mutu mo akanisi ba te mutu mo akanisi ba sur miwete parce que nani pétage afro pétage atozo yo kate eloko ka yo omonika mouvement ka ya bato yo moko bandi bato ba yo kate comme na monana basura o baloba pete miwete basuri mi ba yo kana bango te mais amonika mutu mona ko ekapo yepe na PC position ata yo ki maloba na ngate mais azobina koka aobina bato ade makolo bazobina bato ba rhumatisme baobina na pesi possibilité obina makasi te mais moto esani et bouger surtout nde pétage nde mutu ça dit mutu abeba wapi na mutu to moke na suka musique sukuba elo moya suka la tuno question to mona ki ba bisi oui mwana ayita la olia mwana pour la sai biloko ba éviter mutu mo éviter voilà la récupérer même danseuse ba ibna bangote pour awa bangote na obenga na bango donc ngala ki tsari kitage côté busu na opesa te ya côté la ga donc taolia moi na ngami baleb sans papa j'ai vu ton truc Joas voilà chimie la bi quel truc te Joas pas de ça là tous les lignes non ben j'ai vu les trucs la bi quel truc les pétages j'ai vu ton album là et dit la tournée comment tu as trouvé. Ah mais j'ai vu seulement les gens comme ça. Voilà, parce que des listes, je suis à point où tout le monde qui
ba musicien ya au moins une question de la ligne. Voilà. Au moins il poser les mêmes questions. Au moins il poser les mêmes questions. Et Simbi. C'est ça. Voilà. Tout moi musicien question ba leki ba leli na TV ke moi na question linga ite basala inauguration ya tombe ya Kester. Moi na ye nani afini. Et conseil européen ça pour non. Et puis bazui décision ba lui que to sala mambo mususu. Ngande. Ba ngaba ke ko inaugurer tombe ya Kester ko basalisika. Moi na ya boyi. Bon, les famille mais Kester a bien public. Malheureusement pour nous, a bien public. Kester c'est le Congo entier, c'est le monde entier. C'est une idéologie. Jésus. Voilà. Nous avons télémisé à 4 h du matin, le col à Kester. Nga pasteur, batinga na banana ya foire. Apenga $300 na lesi bana $20 na bombi 280. Parce que ibanga mbongo na monelo mo basala ya neti kotombo. Baza osana fikini. Leta na owela ngobo ba yimi ngambo. Na ko vanda na bar mobo na sengi masanga. Nga pasteur na meli era facture maman na bien lekisi au comme na 3e bouteille. OK. Au futa hati. Wana masanga ni. Bière pinza. Bon na kosi. Ngali boso la kosi. OK. Tundi maonde pona bon. Ay bière. Ameli. Na fongo la poche biloke hati. Baba ba mala. Na kutai dama singa personnel. Voilà. Nda futinga facture. OK. Kester na tio mulongo na mona Kester. Donc ce sont des icônes. Baba to ba star à monde. Pentatonique. OK. Conseil au pesa bina filé na ba acte zo sala. Bina filé fato satata. Bina filé fo andi matata nae. Tata za na mayanzi fo ndi mai. Kolonga ba misi en plein na public boy ko fi kolongo la fan ko binga na fana kende. Bon, au moni ba pasteur à lelo. Ba musicien, banane, arrogance et trop. OK. Il faut combattre la public. Et au moni public a okima bango ba we pananga. To mona ngo pe déjà. Au mona na osa ba millions de vies ba to au mona black ba lembi parce que ba musicien ba ofinga ba tout. Ata mutu pe asoma ne pe jeta azati. Oyo azofinga oyo ba passer oyo azofinga oyo ba tu ba fatigué bon mais ba yatala na ngama pétage. OK. Voilà. Ba ngonde ba to pesa nga public ba to wana. Or nga na zana nga afro pétage. Ba bateke ba otindela nga batu. Ça dit il faut que les musiciens pas comme net ba frères et sœurs. Combat za la mingongo. Ba passer congé za la Bible. OK. Était éli. Mais le lieu commis était élité, le lieu commis Baclan. Baclan n'a pas compte à rendre, non. OK. Yango moni na salle musique on a afro pétage pour na n'empêche pas tous les sons que yoti. Nous avons ko utiliser même mutu moko boyi pour comme ça. Pour messager les cas, mon ngai pour na messager les cas. OK. Na ote ya ba congolais que bato kama me denile si pasteur asali nzembo nana wa oyoka. Mais ba monika extrait na Bible batali ndenge nini TikTok et baby. Panzani. Et Panzani, ça dit alembi kotala mutazo fingaka muninga za États-Unis ba mise ba kimi. Ba ofinga. Finga yeke ba bengani na lupangu bwaki bilamba. Voilà. Passer à la TV aux 20 000 nanga boina bodo au senti que même Peter na bandimi zonzamango na biso ça dit to comme na dépravation mo na epsa kamine lokoto na utamba na yaki na epsa bino eloko zo boma Congo za église kola boyoka gingate yango na sali afro pétage na te ya bino parce que na ye na Bible bon limité na ye na nyoso bon limité. Alors na tondi sa martyr sikoyo banani ba na martyr o ba afro pétage. Ba omona na ministre a okota na stade o muta afro pétage karabo. Donc azoya po pétage de l'axi qui afro pétage de l'axi to ana nzela. Est-ce que les péteurs vous êtes là il faut boninganaka. Ça dit pour l'axi nga aux afro pétage au premier monde nzelo bandika yo morabo. Karabo. Ça dit une génération mo ebimi pour nanine pour donner sa zukanda à passer ba osamusa na bangote politicien zo samusa na été docteur
ça Moussa n'a été Missa ça Moussa n'a été alors finalement nous avons bimisa 4e voix ni mususu pour to yoki rumba bato abongwanite. OK. To ki afrotite so afrobito ya peto nani o ya bako peto ya kivo nani inosbi bato ba yoki ete rumba trap affaire rumba trap bokangisie bon toye na rumba tokos bayoki ete o monotonie voilà c'est sûr botre nani kana denlis c'est bon kebisanga denlis anan musicien te denlis anan o pasteur bamusubi ba na pasteur souté siko apengui siko qui est-il? Alors c'est cette voix là que moi je vais utiliser pour que le message de Dieu passe au afropétage. Est-ce que les pétères vous êtes là? Est-ce que les pétères vous êtes là? C'est la voix que nous avons utilisé pour message naissant. Il est cas. Ce soit théâté. Ce soit à pierre. Appelé. Mais il a mis ce thé. À tes amis, mais du fait que ce soit là qui m'a mis à rappeler prophétie. Ok. C'est ce que je vais faire aux gens. Voilà. Toye na évangile, bolingite. Toye na oyo, bolingite. Toye na prière, tolingite. Et là on est na salawate. Ba plein au sala. Et là on est na salati. Prière na kene tokoti na stade. Nga deniles. Pour la première fois dans l'histoire du monde, à part les musulmans, bato ba yene toko na stade, tolongoli kiti pe plein til banda. Et là on est na salate. Mais na tikite na kena tra na pétage. Yo comment na mamele kana pétage. OK. C'est bon Zambé au fait. Mais bato ba oyebeska na oyate. Yango moni ba fulu na tiki bino bongo. Boya. Tokena. Même moi si nanga éviter, même ba nanga ba éviter, même ba collaborateur nanga ba éviter. Surtout ni ba Jimmy gaga ba éviter ba me caméra na bango et ya ki pété. Ça dit ba éviter. Bango be ba osutuka. Bango be la TV asudikira ba tindele ba message ko monaka ba tumite ko mosa. Eh bouger. Yemo ba bani. Na yemo non mais muto éviter même l'église arch ba okutaka nebino bozo kuta. Le bina butu na vana ndako mama tina likolo na chambre gana na yango rumba ceux qui loko comme na afro pétage neni pour na liste mabanga ba benga ba tina mbonga mabanga o sali suni kapina c'est lokote habiter au sali loko au côté studio nga bien na moi c'est habiter bon ça mambo mère a habité pinza on connaît ni jour ni l'heure. Des jours Jésus ayaka. Voilà, to komi na suka. Pour ce qu'on yebisi muta on peut se conseil. Au monde na lembisa. Au monde na sina bimibo. Voilà. Ba tu siko yo ba yo keleki ba yoki. On va encourager merci na bela ngorizo ba sa malili. Orizo benginga petit na ngata na mabanga. Ba ministre ba to calme ba to braza. Batinga kuna batila nga visa na Afrique du Sud pour na kende. Est-ce que question mo batinga na tuna kenda poto kala jour nini ba mona oli sukuna e poto ngo yango ko soma biloko ngo ya poto yango te miloko eza ebile tozo mona poto koma ba mona poto koma na moma na mona dia ba meuble nyonso ya poto wana ya kala ya lelo yango kaka. OK elo ni na mona so na poto asika sambile la bato ni ko fait takaki bato poto so la ki isa pour la vacances. OK topé neti moi na ngai Eli Mukandi abenginga na kende côté na Belgique. Oui. Loka ba obenga na États-Unis na lingi su potote au fait. Na limbi papa tayo moko muloko adele ko kende potote. Faut kende. Mais OK. Na zangi moi kende potote. Ah, moi ezali mais ezali pas problème na ambassade. Ambassade na Schengen. Na lingi na ngate. OK. Na lingi na souté mais na okende. OK. Parce qu'il y a trop de pétage dans la tête. Linga mboga na ouais. Donc on a maintenant pasteur Denilis mais coach Day Miller à sa l'école où il y a 300 élèves au filet. Nan. Coach Day Miller. Ah nan. À sa karamutuka. A bengi si opé samedi. Na OK, na yogi sango na yi. Ah eza na Changu na Bibwa commune ya Ntele. Et continuer. Voilà. Et continuer.
kasi abengisio yango lo na yeli atokutana na okende samedi tokozala wana surtout bano basala couper côté informatique au félé 300 élèves azui bango mikolo ba émission nyonso dimanche ekomi plein bazwa réservé na ya samedi toi ozwa oui so na sisi na pena émission moko boye na PES TV après ba na 13h so esidi toki OK so website ba invité nga net ba télé 7 l'émission nyonso musique même pas Nati Lokole normalement il fallait ça dimanche mais le quoi nazaki moi ba c'est ne le cas qui est belé OK afro pétage kaka le ba invité nga na RTNC na 6h émission 6h bezala sur les paniers kasi ba chaîne na bi ba bengi nga na 7h na RTNC wa fola mka 5h obongami wa pétage ba yokela nga mawa afro pétage zo même nga ba problème voilà na CP batu bazo fêter l'anniversaire nazana de Diogo Touré azo fêter l'anniversaire na souhaiter anniversaire joyeux anniversaire na Diogo Touré joyeux anniversaire Telinkoyi Patrick Bachelor Akinano la Joker on a moi pétage wa batunanga ya pétage Telinkoyi na maman na ye joyeux anniversaire na maman Koyi na pesi mbote Yannick Zonde et puis Stone Mokendi Patoazo Jacques J na pesi mbote mama ozela na pesa mbote mala moko po mambesila nyongwa mabango za nyongo ya nyongo libanga bato auto na après libanga mena pétage libanga ko na $100 000 bon ponga na fona pesa ga mikolo mi te yo za mwana ndako mais bato tout libanga na $100 000 te singa pe anji kopo ponga ga mutu moko oyo na banga pe na kokai ko banga mokeza fali apesinga moto deja apesinga zwa fali asomba yo nani fali asomba yo mwana mena betete bato baboyi babi nazwa ta na sala featuring te na boyi featuring so sa réunion à suka lelo na oyembanga moko OK donc featuring ezate na pétage so deuxième tour nde na otia ba deuxième balobi nga moko toyoka pe mongongo oyembi ata 10 titres nyonso bongo yoka ndambo te nayoka kiwana mais toyoka pe nyonso sana moya ata na Africa Fast TV te bandeko boyoka oyoka parti yango te nayoka kisko oya nzambe yoka bien te yo zela ka baoyiba merci na Justin Panzou na pesi mbote na Bishop Kakotloto na pesi mbote na Bedachou mama Denise Dakero surtout nze momo ya Bedachou wana ya danse Gilwano Jean-Pierre Yaou modéré aussi ma ministre na biso Dominique Condé Skazali CG à Liloba na pesi mbote azape au même moment CG ya ACP OK mbote na viena ngobila papa langa ya nanga grand frère propre azana Kikwiti na pesi mbote na docteur Jaf Jadi Leteta a lobby azo tia mayele na ye na kati album oyo konze moné pesali donc to pesi mbote na Jimmy Bela ope na Yannick Kinia nga pia nga role singa bité oboyi mutuka te na linga deuxième mete il faut loka sika ya nga somba oyo ya mikolo siko apesa nga bité faut ata 2023 ta somba mikolo tete ndai na mama Rachel Jongade le meilleur restaurant où ya pamola nga chaque le 5 tabamot Kete le loi Arthur Nzemene FBT Pipiko Misalande Yende Désolé Mbutalombi na pesi mbote donc voilà kelo na kolo. Merci Nabino Nyoso Bozaki branché pour Nolanda Zouema Toko le sénateur à vie de la presse na l'homme du pétage pasteur Denis Lis Bobo Sanate ONG Angèle ya coach Day Miller à sa l'école au azozwa 300 élèves au ba au foot à Minerval T et so ami bon na commune Antele na quartier Bibo avenue Day référence Singa Inga en tout cas mbote na Dalimo ka patron leader mbote na bino nyosa est-ce que les pétards vous êtes là? Peut-être. Voilà, la gotika tante. La gotika.